Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokolobela bino na oyo etali ndeko mobali oyo azalaki na motema ya bolingo alobi ete akende na mboka kuna na Congo po ete akende kosalisa mwana mwasi oyo na kombo ya Ruth. Mwana mwasi oyo azali aveugle pe azali orpheline. Mwana mwasi oyo akoli na maboko ya bato oyo ya mawa bazwaye babokoli ye pe bazali kobokola ye malamu. Pe lelo oyo tomoni kaka moto abimi na kombo ya Bienvenu. Ndeko Bienvenu alobi ete ye alingi kozwa charge ya Ruth po ete a partir de maintenant alingi akomisa ye mwana na ye adoptif parmi bana na ye o azali na bango. Pe alobi ete akozwa ba engagement ya Ruth po ete epesaki ye mawa komona Ruth ndenge amonaka ye na babilili. Pe yango wana alobi ete akosala nyonso po ete akotisa Ruth studio afutela ye bakelasi bamakambo ndenge na ndenge ezali malamu mingi ndeko. Vraiment to beteli yo maboko pe to kumisi yo mingi pona ba initiative ya kitoko oyo ozali na yango na oyo lingi kosala pona ndeko mwasi oyo na kombo ya Ruth oyo azali aveugle pe orpheline. Yango wana tozali koloba ete ndeko ozali na ide ya malamu bato nyonso basepeli na yango pe biso pe tosepeli na yango. Kasi ndeko yebaka ete na makambo nyonso tu ifo koyeba yango ete tango bato bazali koloba malamu yebaka ete inconvénient pe il faut ezala. Bakoki kopesa ba félicitation ezali neti toloba ete mwana koki kotanga malamu na kelasi abimi première. Papa azwi bilete na ye asepeli alobi mwana a travaillé bien abimi première. Mais ekosukela kaka wana te. Papa akozwa bilete wana akotala na bacours nini oyo mwana azalaki faible pe na bacours wana yango nde akobanda koyebisa na mwana ete mbala ya sima tomoni place oyo il faut bongisa o travailler ki malamu te malgré bimi premier mais tala o sala ki malamu te na histoire o sala ki malamu te ou bien na géographie o sala ki malamu te ou bien na calcul o sala ki malamu te mbala ya sima il faut bongisa pona ko sala ye mwa ba reproche ya mike mike. Ndenge moko pe biso tokoki kozanga te kosala ba reproche to kotalisa ndeko Bienvenu mwa ba makambo ya mike mike oyo pe
ezali babiloko moko bato mingi basepelaki na yango te pe biso moko pe après avoir kozwa ba image to décortiquaki yango toye komona ete ebongi malamu tosala émission po totalisa topesa message po ete ndeko bienvenu oyo ayeba ete tango mosusu liboso ya kamera azalaki pressé ya koloba maloba me na maloba oyo alobaki azalaki na mabunga ya mingi. Bandeko babolingo, problème ezali nini? Yambo tenalo ba problème wana tout d'abord toko remercier ndeko oyo po ete alobi malamu azalaki na poto amoni ndeko Rit ndenge nini ndeko Rit mokolo mosusu balakisi ye na théâtre moko boye pe abandaki kotuna baye koyebisa ete ya solo bato ya théâtre bayebisi ete meno mwana wana ya solo penza azali aveugle banini pe ndeko oyo akendeki na Kinshasa po ete akende kosala makambo oyo touti komona na babilili pe bino moko bomoni ete ndenge nini alobi azwa engagement na ye pona kozwa en charge mwana oyo na ba circonstance nyonso tu ya vie na ye. Ezali malamu ndeko tobeteli yo maboko. Kasi eloko tokoyebisa yo ndeko, il faut koyeba yango osali eloko ya malamu kasi na eloko yo osali il faut koyeba yango tout d'abord oyo ezali point tozali kokende malembe mpona kotalisa na ndeko mpe kotalisa na bandeko balandaki video oyo po bayeba soki ntango mosusu biso tozali na mbeba bolobi ete no biso tolobi babe soki bomoni ete tolobi ya solo ekozala malamu mingi boloba pe ete en tout cas mama ozali bie papa Roger makambo balobi ezali ya solo po ete wana ezali point de vue na biso ndenge tomoneli. Point 1 bandeko bino boyebi malamu ete ndeko mobali oyo alobi ete azali quand même père de famille pe azali na 4 enfants pe azali même ko souhaiter pourquoi pas Rit akoki kokoma 5e enfant na ye ezali malamu me bandeko tozala bato moko tozali komona makambo po ete ntango tozali komona makambo boye soki tozali kofungola pe babiloko mosusu ekoki kobanda kotinda ntango mosusu plus tard bambeba ebanda kokoma te. Bandeko babolingo ndeko mobali oyo azali quand même père de famille soki alobi azali père de famille na bana seke mwasi pe azali ntango ye azali kozwa ba engagement oyo ke alobi ete azwa engagement ya mwana ya bato po ete makambo azali kosala ezali engagement mobimba ezali neti ozali kozwa vie ya moto mobimba na maboko ezali liseki te bandeko ntango azali kosala ba makambo oyo bandeko bomituni te eske ye na mwasi na ye bazali liloba moko po ete ezali kaka mobali ye moko akimi mbango ya ye azali koyebisa biso bamakambo ezali na kati ya motema na ye me sikoyo ifo kotuna mwasi na ye ya ndako eske ye na mobali bazali liloba moko po ete lobi ntango mwasi akomona mobali akomi kosala badepense na mwana oyo azali mwana na ye te me azwi ye na ndenge ya mawa na ndenge ya problème oyo akuteli ye nango alobi asalisa ye eske mwasi ya ndako akozala d'accord nango po ete ntango makambo ezali kosalama mobali ye moko azali kozwa baengagement na ye po babiloko yango ekozala ete lobi soki ekomi ete ye na mwasi nginda ekomi likolo ya mwana oyo ye akendeki koloba ete aadopte ye to azwa baengagement na ye lobi soki mwasi akomi kosepose bato mokili bakoloba nini mwasi aza motema mabe te ezali likambo ntango ozali père de famille ntango ozali kozwa baengagement ya boye il faut kovandisa mwasi na yo bosolola bozala monoko moko mpe bozala na makanisi moko mpona kozwa engagement ya boye
ndeko bienvenue. Il faut que yeba yango ete eloko oyo ozali koloba ezali likambo ya mokete na ebite po bato mosusu lelo bakoma komona ete soki azali na poto akei na Congo bakoma kosala ke baprofite na faiblesse ya bafamille oyo bazali na mwa bozangi mpona kokende koloba n'importe quoi. Mais eloko oyo mwana mobali oyo asali ezali malamu, me ngai na moni procédure oyo amemeli yango nde ezali mabe. Mpona nini? Deuxième point bandeko, ayimbala moko na famille ya bato alobi ete nalingi nasunga mwana na bino, me ntango apesi ndenge nini akokosunga ye bandeko, yebaka ete mwana wana ntango oye na famille wana okuti mpe azalaki na maboko ya bato oyo babandaki kobokola ye uta bomwana na ye na ndenge akoli boye. Tango nanu yo yebaki mwana wana te, yebaka ete ezali kaka bato yo moni bango te, ezali pe na bato mosusu pe basalisa pe mwana wana na ndenge ya mawana bango basalisa pe mwana wana po ete bayebi ete azalaki orpheline. Kokanisa teke yo ozali moto ya liboso, ezali pe na bato mosusu pe basunga mwana wana me na bafaso ndenge na ndenge. Me eloko ezali kokamwisa biso ndeko, yo okei na famille ya bato olobi ete non na ye po ete nazwa engagement, me eloko ekamwisi biso oye na loyenge nyonso tu tala makambo ezali koloba ono ndenge ezali awa. Nanu kutu bapesi yo accord te, mama na ye kutu nanu apesi accord te ya oui ou bien non, mais yo ka ndenge obandi deja ndenge ezali awa. Nalingi teke na engagement nazali kozwa lobi moto moko abima aloba nini yo ndenge ezali yo na ngai noko na ye nasalaki boye mpo na rite ngai boye nasalaki. Me ndeko ozomona teke babiloko yo ozali koloba ozali kokanisa te, yo kanisi rite wana rite mwana mwasi o rite ndenge omoni ye wana ndenge yo witi poto okei ndenge yo ovandi pembeni na yo oza kosimbasimba ye na nzoto neti mwasi na yo, yo kanisi mwana mwasi wana ya mwasi po akoma ndenge azali. Yo kanisi ete ezalaki mpe na bato te baedaki na mwa elikuta bede likuta mpona nini okoko bimisa balangage bo. Nalingi te moto moko aya po aloba ete nga nasalaki bo nga nasalaki bo. Omoni ete babiloko ozosala ondire ozali moto moko ozali na piège moko otieli bato liboso. Me lokola na bakinshasa wana bato mingi ezali kaka problème ya kozanga bakoma koaccepte babiloko mosusu bakoki koaccepte te. Ndeko il faut koyeba yango ete ntango yo ozanga koloba liloba ya boye ezali neti ozali mpe kohumilie directement bato oyo yo okei kopesa bango problème oyo esika mwana oyo ya mwasi azali kobokwama. Parce que ntango ozali koloba ete nalingi koyoka ta mpe mutu moko abima ete ono nga nasalaki boye mpo na rite nga nasalaki boye ebongo ntango ozali koloba bongo tata oyo avandi liboso na yo oyo esika oke kokuta rite liboso na ndako na ye oyebi bamakambo nini oyo asala mpo na mwana wana depuis akola ti na ndenge akomi boye mpo koya kaka mbala moko koti na loyengo bandi koloba ete nalingi te soki ngai na bandi makambo ntango ekosalama mutu moko oyo abima aloba ngai rite boyobo te. Zala na mwa respect ntango ozali koloba bamakambo mpo ete okei kosenga nde likambo kosenga olobi ete olingi osalisa moto. Kosalisa moto elingi koloba teke obanda koprendre en otage na famille yango mbala moko mpona kobanda koloba mbala moko ete nalingi te soki nasali boye tomona moto moko abima aloba boye te. Nakomi komona meme na modele na yo ozali koloba ete ya kosalisa ekomi kokende na sens mosusu. Modele yango na mona nanga bato basalisa bato me modele ya yo bandeko en tout cas papa eza kokamwisa. Et puis papa oyebi il faut kozwaka makambo ya vie au sérieux po ete bamakambo yo lobi kaka na ntango ke tanke ngai mama ozali ngai mama namoni ete ozali mpenza na sérieux ya mingi te. Mpona nini? Yo oyebi ete ozali na famille na yo na bana, soki omoni ete ozalaki na mayo ya rite okokaki kokende
na mwa moke ozali na yango osungie nango lobi bon mama ndenge na sungie boye ata soki naza na poto na kobanda kotindela mwa quelque chose pe kosunga mais eloko ekamwisi bandeko ntango ozali koprive deja bato mosusu ozali koloba ete ndenge nga nasi nazwi engagement oyo nalingi nayoka te moto boye mais eloko ozali kobosana rite ndenge azali wana azali na bato mosusu mpe nzambe akoki koutilize un jour mpo baya koede yo ede ye mpo na nini oede ye na ndenge ete olobi ete aoede ye okotisa ye baklasse oede ye osunga ye mpo ete akota studio osukeli yo na ebongo soki nzambe asungi moto mosusu mpo ete aya aloba ete nalingi koede mwana oyo mpo ete naluka badoktere moko ya makasi mpo ete bakende kotala kana ye ya misu soki bakoki kosala opération moko boye amona mais sikoyo oza koloba ete lokola nasi nazwi makambo nyonso na maboko nalingi lisusu komona mutu moko te mais kaka yo moko oza koloba ete na mwa bamoye na nga oyo ya moke naza nango ata soki nazangi na koteka sapatu mpo ete napesa mono mais tikela bato mosusu mpe bakoki kozala na bamoye ya mingi koleka mpo ete bakontinue kosunga mpe mwana oyo yo ndenge nini ozali koyaka kolobi ete olingi koyede moto oza koprendre mpe mwana yango en otage mbala moko na famille mobimba okomi meme yo te nalingi koyoka teke o noko moko ye oyo nasalaki boye mpo nari te ndeko modele wana omemeli yango 180 à l'air te bayedaka moto bongo te wana eza nete oza koprendre famille wana en otage wana eza lisusu aide te wana ezali likambo moko ndenge ozali komemela yango ndeko nakomi meme nakobanga mpo ete meme modele oyo ndenge oyembala moko na vitese ya 180 à l'air mpe kovanda pembeni ya mwana kosimbasimba mwana na nzoto te sini ya mabe etange ngai mama nasepeli na yango te naza koyebisa yo ya solo ndeko mobali yo moto koyoka message na biso oyo nasepeli te mpo ete naye komona ete ozali na serie te kati na yo ozali na serie te moto azalaka na serie eyebanaka mpo ete ezali lokola ozali kosala likambo me oyebi eloko nini ozali koluka kuna na nsima bandeko nayebi ete ntango mosusu bato mosusu bakosilika bakoloba ndenge nini mama azali koloba boye me bandeko mwana oyo tokoki mpe koprotege na biso bato oyo tozali kopesa basango mpona kokebisa mwana ya mobali oyo soki likambo azali kosala na ndenge ya malamu asala yango na ndenge ya malamu mais soki modele oyo ndenge azali kosala ya bandeko na regrete mingi mpo na nini mpo bato oyo bazali kobokola mwana mwasi oyo na kombo ya rite il fallait bazala na mituna ebele ya kotuna mwana mobali oyo il fallait mpe kosala bankete koyeba vi na ye ezali ndenge nini avandelaka na poto awa po ete alingi nde kozwa engagement bandeko nakoyebisa bino eloko moko oyebi awa na poto ezalaka boye soki olingi ozwa moto mobimba en charge eloko ya liboso bakotuna yo moyen financière nde mosala osalaka combien oganyaka makambo wana nyonso tu mundele atalaka po ayeba ete moto ndenge azali kozwa moto en charge na ndenge ete ou bien adopte mwana ya bato batali babiloko wana nyonso mondele alobi bon tomoni moto akoki mondele akorde yo soki bamoni na babiloko wana nyonso eloko moko ezomarche te mondele aza koprévoir déjà alobi tokopesa ye te po ete toboyi te un jour mwana oyo azala na baproblème ndenge moko toyei komona epai ya ndeko oyo na kombo ya bienvenu me ndeko modele oyo olobi ete olingi kosalisa mwana oyo rite me salisa ye kaka na ndenge ete ntango mosusu osungi soki mpe mokolo opesi soki mpe oza na poto edaka ye na ndenge olobi ete olingi obanda koede me modele oyo ozali kokendele modele wana tozali kokomprendre yango te mpo yo olobi okosalisa ye mpe yo moko kaka na monoko na yo olobi ete nayebi ete makoki ezali ya mingi te me na mwa moke kaka tobanda kozwa soki mpe nazangi na koteka lipapa me oyebi teke wana ezali badanger oza kozwa baengagement moko oyebi ete yo moko kutu ozali sur na yo te na makambo ozali koloba ke soki nazangi na kondima kutu nateka sapatu mpo ete ndeko te tika koluka obebisa ntango mosusu vi ya mwana ya bato
oyo oza komona ete nzambe ntango mosusu abongiselaki ye eloko moko ya malamu oza koya na baprogramme moko oyo ezali après près. Et puis oza koya mbala moko oza koloba nini ke ndenge ezali wana nalingi te lokola nazwi engagement oyo nayoka moto mosusu ndeko moto akoki koutilize langage wana loba ete nalingi te lokola nazali kozwa engagement oyo namona moto mosusu akoki kobima otata aleki oboyeboye moto akoki koloba bongo moto oyo ozwi engagement charge ya mwana ya bato a 100% wana nde moto wana akoki koloba eloko wana mpo yebi ete akozwa charge na ye na makambo nyonso basituation na ye nyonso problème moko ekozala te me ye moko ozala nanu koloba ete na mwa moke oyo nazali na yango me ndeko soki olobi na mwa moke oyo ozali na yango alors ede kaka mwana ya bato tikela mpe baoyo mosusu bazali na besoin ya koede mwana na bazwa occasion baede mpo modele oyo ozali kolobela on dirait olingi meme te bai oyoka te moto mosusu mpe akoki koya po aloba ete naye koede rite donc yo olingi ozwa neti okangi bamakambo nyonso tu ya rite na maboko na yo te bakongole bomonaka mosika moto soki azali koloba ifo kozwaka ye na maloba mpo babiloko oyo mwana mobali oyo kaka ndenge tomoni na filme ndenge toetudie tozoyebisa bino soki lelo mpe batikeli ye mwana oyo bokomona ete resultat mpe ya malonga ekozala te parce que ide na ye ezali kaka nafutelaka ye baklasse après nafutela ye studio kaka babiloko wana mibale oyo ozali yango wana nde ozali kobetelaka yango tolo me ntango ozali koloba ete nalingi akoma mwana na ngai ya 5e naza koswete akoma mwana na ngai me bandeko bomituna awa ye tata oyo aza koloba ete alingi akoma 5e mwana na ye na kati ya famille ebongo mwasi na ye eske engagement tato aza kozwa mwasi na ye ayebi oyo omonaka ete mwasi na poto avandi bamakambo aza koyeba te mibali bakendeke kaka na Kinshasa mpona kokende kosala bamakambo na ndenge ya loyenge yango na tolobaki ete famille oyo il faut basala nano bankete avant ya kopesa mwana na bango 100% na maboko ya tata oyo na kombo ya bienvenu toza koloba yango lelo bandeko bozwa yango liseki te il faut famille oyo basala makasi batinda soki bazali mpe na bato na poto bato bazali na poto bandeko na bango bazali na poto babanda kosala bankete balwinga bayeba ndenge nini ndeko oyo mobali avandi ya na poto situation na ye ndenge nini makambo nini asala il faut koyeba bandeko mpo makambo ekomi ebele tala kaka modele ya ye oyembala moko na balire 180 à l'air kosimbasimba mwana bato na banzoto modele wana respect eza te meme na bato oyo ekeke okuta oyo babokolaka mwana kosimbasimba ye na nzoto ndire soki nini on dirait ke ozali kozwa likambo akomi lokola fiancé na yo ou bien ndenge nini po ete il faut azala clair bandeko babiloko ya boye naza koyebisa bino ngai mama ozali etanke mwasi oyo oyokaka ete après bayemba yango meme na banzembo après ntango mosusu ye azali kotiela bino piège ke neti ana kosala bo mpona lobilobi bokomona ete aye kosala likambo moko bien abebisi mwana obi asali bo nalobi yango na ndenge teke na akize me naza kopesa baexemple ekomaka yango na nalobi ete bandeko mwana mobali oyo bamakambo azali koloba na bageste na ye kosimbasimba mwana na nzoto te apesi mpe famille oyo respecte oyo bazali kobokola mwana parce que tozali kocomprendre te aloba eske akei kosalisa mwana wana na cadre eke un jour azala fiancé na ye ou bien de parce que soki azali mwana oyo azali koloba ete analingi na ede po ete nazwa ye neti mwana na ngai oui neti mwana na yo mais modele ozali kosimbela mwana wana azali quand même il faut koyeba kopesa pe respect na bato oyo esika oke koloba masolo ya makambo ya mwana mpo modele oza kosimbala liboso kaka obanda kosimbasimba mwana ya bato boye ata bato ebele oyo ndenge batali banini yona ekamwisi bango ndeko kosala makambo mpona loyenge te mpona ozwi kamera oye nango epuis tomona bato bayeda bato basalisa bato me mbala ya liboso namona moto aza kosalisa moto abengi na bakamera mpo ete bakende kotalisa likambo yango ata kutu balobi ete oyo nde ezali koede ya spécial me bandeko bino moko mpo na kotala kaka likambo oyo mwana mobali oyo aye na vitesse ya 180 à l'air te
te ezalaka boye te ndeko mbela mwa ya pi opema mpe kanisa malamu mpe tosengi na famille oyo bazwa lisolo oyo mwana mobali amemelaki bango balongola yango na niveau ezalaki bazongela zero babandela a zero babandela nanu kosala bankete bayeba vi na ye tosengi mpe na bakongolais oyo bazali na poto soki boyebi ye bobanda kosala bankete mpona koede famille oyo po ete lelo soki famille oyo mwana mwasi oyo mwana oyo aveugle akomi na pasi bandeko ezali nete tie libota mobimba na kati na pasi parce que oza koya mbala moko oza koloba ete nalingi koyoka te ke moto aya loba ete ngai nasalaki boye ndeko zala mpe na respect yokandi mwana wana ndenge akomi boye yokandi setu bayeda ye bazalaki te alors soki lelo moto moko abimi alobi ete ngai nasalaki boye mpo na rite okomi koloba ete nalingi koyoka te mpo ete kozala justice boni bambangu ya boye 180 l'air tata namona nanga bato baeda bato me modele oyo bandeko yango te bandeko mpe soko tali malamu modele mwana mobali aza koyedele mwana oyo te ngai mama ozali motema na nga ndenge tutisami na ndenge na moneli likambo oyo te famille oyo bazwa nanu réserve mama na ye kuta alobi nanu wi te obandi deja kozwa badécision ezalaka ndenge wana kokamwa bandeko babolingo ntango mosusu bato mosusu bakoloba me mama azali koloba ndenge nini papa oyo akei kuna aza kosimbasimba mwana oyo na nzoto na ndenge bamakambo alobaki na kosenga na papa botamba kuna na régie tiela biso babilili tolanda ndenge nini ndeko mobali oyo akendeki mpo na kolakisa ete ye nde moto ya mawa akei mpo asalisa me esaliseli na ye oyo akei koloba ete alingi asalisa bandeko mona na biso bato bazali kosalisa bato me modele oyo yango te na kamera mbala moko na nini mbala moko na bamibeko mbala moko na bamikoloba ete nalingi boye te sans meme azwa meme accord ya mama na ye kuta aza nanu te obandi deja oyo ndenge balobi ke aye na lire 180 à l'air bandeko papa na ngai bienvenu lembisa mwa moke tikela mpe famille wana okei kosenga baengagement ya minene bazwa mpe ntan basala bankete sur bomoto na yo po ete yo oza kozwa baengagement olobi ete ozali mari eske mwasi na yo ya ndako bozali liloba moko po ete lobilobi ekoma ete matata ekota yo na mwasi na yo likolo ya mwana oyo makambo ekoma ebelebele oyo ozali kozwa yango likambo moke ozali koyeba teke ezali moto mobimba bandeko mpona nini bato mosusu balingaka koprofite na pasi ya bato boye elingi koloba teke soki outi poto ezali kaka mboka mpe lokola Congo ndenge bato basufraka kuna ndenge mpe basufraka me elingi koloba teke oza koutilize kaka kombo ya poto te likambo oyo ozali kosala ezali malamu toboyi te me modele oyo ozali komemela yango te komona ete ondiko olingi ozwa mwana bato ya notage meme na famille wana mpe ozali koloba ete nalingi te lokola ngai naza kobanda likambo oyo bato mosusu baya bandeko yokanisi ete ndenge yo otutisami mpona koyede mwana oyo rite yokanisi bato mosusu baza mpe na poto te oyo bakoki koya mpe mpo bayede mwana wana siko oza kotia mwana wana na kati ya kareke nalingi moto mosusu te kaka ngai te bandeko ezalaka ndenge wana te papa botamba tiela biso babilili tolanda nsima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Pardon. Nayo kana téléphone namona bayote le namona vraiment ça va vraiment très bien. Rité. A folie. Il a pris le poids, il a grandi. Donc pour la petite histoire. Frère Zolo, Si, bon, moi je suis son conseiller juridique. Ya mwana mingi na bakasi na bino konele vraiment machanga tumba mwana yo aza ofele de terre. Super mon colonel. La petite connaît l'histoire parce que si elle ne connaît pas. Alors ndako yo
C'est le capitaine qui habite ici. Le major, Il était capitaine à l'époque, pour le moment. Bagaye, baza au fan l'église. Donc baza kulala l'église vraiment là. Alors ngana yaka mpromoter au la capitaine. Na uki tu toilette na zoma. Baki mtu mko zuri. Bobo la mtu anayo. Oh no azaka vek. No jibo yake kwa kitoko buye. Nazana na pare kamera na depuis na benga bino na kota contact na bino chose mwana ya SRT populi pour na iptezo we je crois que c'est le voyage à gauche là j'étais encore capitaine de l'armée. Major de force supérieure. Oui. Tozoya penza vraiment mwana na biso ezali que distinction tozoya penza mwana na biso. Il n'a pas millionnaire. Je suis pas un millionnaire. Na appelle en bon côté. Na mutu, kwa mutu nyonso. Naza pe extraté. Si. Na l'équipe mutu moko te na mokilio nga. Na l'équipe on est l'autre. Na l'équipe mutu mon est l'autre. Mais tu auras différence peut-être dans mon thème. So moninga leo na se permettre, to biso to se permettre to koma ti place yo. Eza pona bolingo ya pasi mobo esalanga na motema naza bana mwana liboso na 15 ans ya mobali ami balé aza na 8 ans ami sato aza na 6 ans et puis 4e na 4 mois. Donc ça m'a fort touché et salanga pasi na lela à partir à poto na ebibi noté na ebiete mais na luka ndenge nini na okuta na ye koya nanga awo ya net miracle ya net kan nzambe mutalingaki personne na biso bino bandakala personne na biso no peut-être pe koza la pe mutu asombeli nga billet poka na mona ye peut-être bo pe ko ndima te mais je peux dire que nzambe muta permettre. Amen. Nga vana na Congo te naza pe na activité mon na Congo te na vana na Angola na poto Congo, la famille Baza, petit frère Soukaza, il y a une activité à mon Congo parce que je ne connais pas aussi vraiment tellement le Congo. Mais, vous savez, on a tangi na Congo. Mais, on jeune déjà na bima. Donc, je n'ai ici. Mais ce qui est là, c'est se permettre que kota awa to ndimito ya ambo ya pona les locaux touchant na motema. Na mona cassette. Na yoki azoyemba. Na benga bato ya théâtre batuna to ba confirmer effectivement ce cas avec ngana kanisa kezaki kaka personnage azo jouer mais na ko mona vraiment que yaki personnage te ezalaki vraiment donc c'était une pas une réalité mais une vérité que moi mtaza vraiment et ça langa pasi moko fa ina za na mbongo na minute wana fa ina za mutu mbongo kutu na la fallait na za mutu mbongo mais peut-être c'est que moi j'ai et cause à la peu plus que même milliardaire. Et ça là on a passé un moment à côté na mutema ngaki mais un jour ngana monaye. Na mona ba parents bato pesa kaye lelo na pesi lipa. Lobi na ozanga lobi na olemba. Si. So na pesi lipa lelo mais lobi na ozanga tu quoi oliani. Mais to ko ça les loko moko te poka tanga na zate na kufa mais alimilela. Et mon ndenge ne vous comprenez nga pona olemba na za mutu pona obaye ere mo pe apine toboki ya carburé za te na kota kotote mais siko est-ce que nzamba ko sunga te tout ça elo mo bo ye moko vina ye hein le loko wana donc a vidéo ça la vina ye et azala utile na société donc se sentir pena kaza moi ça za mutu tout le monde a mais les millionnaires a mutu bato bazoluka mais pourquoi pas rite. Et touchant à ma casse, elle a un don de Dieu dans la Katinae. Et elle a une grâce encore dans la Katinae.
elle a un talent spécial au moment où ça c'était sa voix. Il y a mingi tataka enoro ozwa ezaka boloka. On moni vraiment tant na komi avant-hier souci na ngai na moni. Pourquoi pas Rose à la deuxième fille nanga? Après moi na 15 ans comme il y a 12 ans. Na banduru basko na batuna na bana 5. Est-ce que vous comprenez papa? Si. Pourquoi pas qu'on analyse la bana nanga? Entre 15 et 12, il y a 12 ans, ma communauté moi na ngami balé. To sala nyonso, to sala minene na mbongo te, to sala ya minene na bolingo. So bolingo eza, to sala ya minene, ya pona mbongo te. Uta ko lobana na mbongo te. Mais na salba acte ya mourir ya mike. Moi si s'agit na tambola makolo na te ka sapato pona rite. Hein papa? Un jour, na ondima tambola makolo ngolo, mais na teka ta sapato nanga. Pour moi, un jour. Engagement mon copain na rite. Mais avant notre engagement pour na rite, il faut que je sache qui est le responsable du rite numéro 1. C'est une Ferline, aveugle. Comme Batomo Kilbaloba malheureuse, je ne sais pas comment, mais moi je ne la vois pas une malheureuse. Nous avons une heureuse. Parce que comme on est rite, on a tout d'abord, c'est un nom. Un nom mystérieux, rite. Nous avons une heureuse. So Batozo mon est aveugle. Moi je ne la vois pas une aveugle. Nous avons une pas au sadi comme moi. Pour ce qui est de la relation, nous avons s'occuper naïe. Je peux dire que c'est moi qui représente ces relations-là. Nous y sommes représentés. Si. Alors, au niveau à Paris, nous avons un certain populisme. Lui, du moins, m'envoie chaque fin de mois quelque chose pour la somme de Mili Yapamba, Secret. N'a pas fait terminer la télé Bilamba, mais il a pas eu sur la télé. Il a pas eu populisme. À part populisme, en tout cas, Mutumoko, Azali, vous êtes hérité. À part Popolité. Il y a quelqu'un, on va parler frère Popolipo, on va dans la France, à Soumarit. Est-ce que vous sous soit zap, na sous soit responsabilité à lui? Azatien. Ok, donc on va avoir un sous soit zaté. Bah tout ça bayaka na bingana bango parce que comment l'exploitation. L'église minene nezalia wa mona ba ya kozwaya ke loyeba na église. Bah c'est ça, ba bonza ta yebi ba chema bonzale. Église lo ba ye. Sentiment bango eti baba na utiliser. D'ailleurs moi j'étais à Goma. Benga partir à Goma dit connaît moza nazana Goma le té. La télé dit ne va plus le moza ba église kula bo. N'entendez lo na yesala masuté. Ben ouais parce que on est en train j'ai suspendu abimaka soutenir ba dimanche au kuteka ndaku afanda na. Tolia te afanda na. Ok, c'est bien. On a été. Vous avez un engagement azati. Parce que nazolinga ba témoignage éthical. Je vais pas lobby mutu moko ya robima. Oh non, et voilà nga mutu na sala ki bona bandai pour na rite et voilà. Non. Vous tous à la base sérieux. C'est qu'on est en fait, on est en train de faire. C'est spirituel, c'est juridique, c'est physique, c'est moral. Il y a un alobaki na départ et ça les lo comment sérieux. Tant que tu banda to kota na action na biso que personne ne se présente. Ah biso bato sala ki bo rythme. Non, il y a un moment na lingi ba témoignage ezala au lobby quoi au sala faut pas que la justice soit là. La première justice soit de Dieu et la seconde justice du monde. Il y a un moment tout nique. Si on parle des sponsors de rites, les sponsors donc il y a Liboso et Zali capitaine Angaï. Bah responsable capitaine Moutasu qui prend soin donc il a sauvé la lingi na négocier directement j'ai négocié avec vous. Rite a une maman. Mais la maman malheureusement n'est pas sur place. Ouais, elle m'a dit. Elle a fait non, le papa m'a dit. Mais Rite, beaucoup de tout na wana. Rite ici c'est que Rite. Au côté que Rite côté na ndako. Asa aveugle. Côté na ndako au côté. Yoga. Rite. Wazo lo banani. Pas colonel. Bon on a bien les personnels. Pas major. Bon nani, bon na lukarite. Et loko venait pousser nga na luka rite.
na été wana soki ngam na retourner soki journaliste mutakolinga sala moto nga tokolingi to découvrir eloko elongo linga na mboka musika pona luka mwana oyo pauvre ki akoma mwana ngai tokolinga toyoka ye ayemba tuma muzembo ata moko ayemba Rita wema ale Rita yemba kitoko atalo yemba Koseka ngai te pona zana bibilia na maboko oyebite nini oyo nzambe asalela ngai pona salela kaye basali ya nzambe oyo bazako te biso ntango nyonso boyebite nini oyo nzambe asalela bango mpo basalelaka ye okomona ngai ntango nyonso na nzela kaka ya eklezia oyebite nini oyo nzambe asalela nga mpo nakendaka eklezia ye moto kutu oya mokili soki opesi eloko sengi merci ebongo kolo ya pema ye topesi ye nini. Ok, merci. baninga ye Rita bali Rita na ese koza mobali landa to ko découvrir eloko vraiment époussé nga na opese na cadeau eza longo mingi te yaka eloko moke ona elaki ye mais après toyeba nde to continuer oyo aminene oyo ezaka cadeau na ye na menelaki ye bayeli onguma oyo eza cadeau na yo ozama na yo na elaki yo après nsima toyeba ndeni tosala ndeni kosala eza cadeau kaka moke Non, vous avez vu quand même la photo, non? Vous avez vu la photo? Oui, j'ai vu la photo. Nazali nga mo pete nazali pe na moyembe munene. Maman Nicole, centre munene ya pa ya maman Laure Mbongo. Yeyo Nicole. Zinga. Ayembi ya Marie Musama. Akoyemba ya bango ya maman Laure pe parce que toyena na évité bon. Pour ceux qui me disent que le Rita est une église, je ne peux pas refuser. C'est la parole. Non, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Zana mutu oyo ako intercalé. N'est-ce pas ça, papa na papa yari. Les papas par adoption. Oui, papa père adoptif. Bon, en principe, le problème d'adoption, vous devrez aller aux cours et tribunaux. Mais ça, c'est d'une façon automatique. Voilà, d'une façon donc voilà, et Ruth c'est une orpheline de père et puis aveugle et tout ça. Mais rien n'empêche que vraiment azala utile pe munene na mokili oyo. Ita suka wana te. Or Ruth nenga za bo histoire ali te bandi. Je vous garantis, ngana ondima na tambola makolongulu. Na on a souffert, mais histoire a dit et bandit. Donc histoire est rite bandit parce que major na colonel pe papa au bandit ma koyamba rite et au bandapé. Par rite et bandit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire papa? Nani soto sola abino bien. On attend le bien. Rite ma chopanga. Le mec est foiré, Rite le mec est foiré. Télémanal. Ah, il est foiré. Ah OK, bon lobby c'est bon déjà. Rite, pantalon pe kokanga Rite, bongi na yo te. Rite, ba ile forme, Rite. Télémana, Rite. OK. Hein? OK. Rite go mutunda go dalo tuni kombo na yete. Ah, pesa merci. Ah, vous papa bienvenue, merci la nuit. Ngongo na oyo ezala te ya kosalela bato. Ngongo oyo asala ngo pona ye moko. Nazozo engagement na lelo. Na misu na bino moko muta hotelemela ngo na omeme na justice. Na lina zo engagement na esikoyo ya kokotisa studio ya musique. Voix na ye, on s'en fout ya voix na ye. Ezala mabe, ezala malamu nazana tina na ngote. Nazana tina ye ayembela nzambe ndenga ayembi. Nazana posa to découvrir ye. Est-ce que tu comprends? Si. Yango nzamba sungi toyena maman Nicole
nayebi kaza l'expérience akoleka parce que souci na ngai ezalaki naluka moto oyo akoencadre mwa ta moke mpona akota studio abeta musique. Donc nga nazozwa engagement okotisa Rit studio ya musique. Rit azobanda carrière na ye ye moko, biso tozala lokola ba manager na ye ngai na bino tobandi na Nzambe ti tokende soki wapi na Nzambe. Amen, amen. Donc nalingi so te moto aya azwa Rit po exploiter Rit na minute oyo tondima a souffrir lelo mais lobi a souffrir soute. Rit akende suko salela bato mbongo te mais Rit asami salela mbongo na ye to luka studio na kosola na ba preneur de son arrangeur baneni Nicolas Zana to travailler na ye a koedenga bata ba théâtre baza ba yete ba via to fait to yala ba yem tayaka wa chaque fois Via était ici la forme. oui via mutazali c'est la question que j'allais poser. donc mutu ba nini na ye nyonso ba D'ailleurs, je vous avais dit que j'étais pas. nouvelle ne nyonso na zo pas Le via colonel n'était pas sur place. même bataille na ye ya bilamba na zui pas ya via. Non, Donc colonel a vraiment bien. merci mingi na sala sala. Le colonel a bien. Nous sommes les officiers supérieurs, donc d'emblée comme ça la télé, vous allez voir que demain nous serons seulement. Non mais à Kota Studio. Tobi misaba disque na ye moko, ba DVD na ye moko. Ba clip na ye moko, musique na ye, a beta musique na ye. À partir ya eloko ya osala, ya mwa bandolela. C'est bon. Yango bando latela. Yango bando melela. Tokokende lobby, soki peut faire azanata, tokokende lobby na école. Place bolobaki ya na Wileri ya, place batangaka. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut engager mutu moko? Peut-être soto lobi mutu kamutu ko zanga to ko sa, est-ce que tokoi ko engager mutu moko to futake par mois ou ya kozala uniquement ko ketika ye na ok ozwa ye. Bon, on a charge na pesibino déjà des lobbies pour le Non, là il faut qu'on engage quelqu'un de notre obédience. C'est ça, on a lobby na boîte qui va aller na canabino. C'est quoi le problème? C'est quoi? Souci dans un tango, tu seras dit qu'on peut pas colonel. Souci dans les akini. Tu engager mutu o ya zakaka qui a par exemple le monde en classe. Beaucoup de zakaka ba handicapé physique. Oui, na ba. Même toi ça n'est normal. Oui. Tu engager kaka atanga akuna. Peut-être si on a une unité on en a bien na préfet école. Bien na préfet école. Mais ça unité, on a une unité belle, ça unité. Côté classe de Lokani, hein? Donc il lobby, les lots déjà pour bien en mouton, si ça y est lobby tout pour ta main. Ce soir, ok. Tout solo lit comme ça, c'est les mardis. Ah bon? Ouais. Atana tangwa pasi yokoti kangaite nyonso nakosala alongisaka ngai boye azali nzambe nzambe na bolingo loboko na yo yatambwisaka ngai atana tangwa pasi yokotika ngai te nyonso nakosala alongisaka ngai boye azali nzambe nzambe na bolingo ayoyo ngai naluli loboko na Yesu loboko yangu ya loboko yo ekangolaka oyekotata bisika ya moto ekomaka te ayoyo ngai nasanjoli loboko na yo ngai mokakatanya beteta nanyoboka ngai naomelisene na mayo ayoyoyo moto na ndeko na ye nanyoboka ngai naomelipene na maye tango yosa ye liseko ya bomoi na ngai nasimbi Yesu na liloba nyakoyoka bakoyanula ngai nazomi na loboko yo oyetikaka te babeli bazonga na maladi aleluya loboko na yo etambwisaka ngai ata na tango pasi yakotika ngai te nyonso nakosala alongisaka ngai
Oye azali Nzambe, Nzambe na bolingo. Zou. tozala na bato ebele oyo bakoya na nsima kokota na ndenge mabe me motu oyo nyonso akolinga akota na likambo oyo mpona ayebisa bino c'est pas eloko mutu moko moto azosala wana toza na association oyo bazobenga association 3A association A ya katikati elakisi amour et puis A ya suka ami to na 3A mais ce que to vandi mingi na A kati oyo elakisi bolingo po c'est po oyo akokuta rito oyo akosola na rito foko zaka na bolingo bandira moningi donc tosala nyonso na bolingo aza déjà na place azosala est-ce rola aza déjà na kati ya mosala moko boya osala donc mutu oyo alingi aya koluka rite bozala fier tala papa bozala fier na rite. Nous sommes des grands responsables. Ndeko comme libiso awa c'est ce qui compte. Tout le monde que vous allez responsable. Au présenter biso plan na yo ndeko sala musala na rite vraiment to sepina omingi. Tous la ventirité, tous la ba responsable. Et l'autre dit zolunga viarité zala bien. Yemoka banda komilukela. Kiazo lokola shega temana balabala un mendiant. Il n'est pas mendiant, il n'est pas né mendiant. C'est une maladie. Pesilaka. Tout ça la makasi yona biso. Ndenge biso to bandaka mwana yo azara muke metation ne ko malembe. Yope oyo sala lokola relève pana biso to kumbisi relève na mama papa to kumbisi yango. Et bientôt maman ne azako ya puis akende ke église sukaye to solo naye pe ko sepela parce que ezaki charge comme que déjà na mutu to le to boa kango mais bon samaritain oye olingo lokola biso kama charge on a vraiment to sepeli mingi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ça passe à moins que faut ala un insensé pour compatir na rite rite pour compléter les vieux nde vieux ibisi bino donc historique à rite nde ngwana rite azaki mwana moko azo passer la nuit dans la belle étoile dans une église sans mire dans une église ngo ngwana bozo mona yango donc ezalaika kapasi avec des moyens minimes mais ndenge tozo vivre tozo sungana ka mal muke ndenge perite azako vivre. Alors notre souci le plus ardent c'est quoi? Tobanda ko luka muto aza responsable aya pe epole biso comme ça rite akende liboso. Ngai, moi je suis pédagogue, j'ai fait les humanités pédagogiques, j'ai fait l'histoire et sciences sociales et Mbanzangungu. J'ai aussi fait l'administration publique et territoriale à l'Université catholique de Kinshasa. Mon souci le plus ardent, rite azala analphabétité. Rite fois tang. Azana ba faculté, azana mayele et belé mais ce qui manque pas rite pour attendre. Le roi le papa bienvenue à Yé. La fois passée na bengaka mama vie ayaki atosola ki nanga ipo le colonel azalaki te souci na ngezali rite atanga et ba promesse nyonso papa bienvenue à Pesi et comment réaliser c'est comment réaliser vraiment ça pour moi même na kufi nanga lelo ça sera une grande fierté. Ça sera une donc on le fait vraiment sans intérêt. Pour dire que Sepeli, ma proposition est bienvenue, ma communion soit en oponarite. Non, tout Sepeli, mais ce qui compte plus c'est quoi? C'est la concrétisation. Et vraiment et tout chaque pour commatina Kinshasa lelo. La raison d'être nanga ekoki kozala belé mais oyo vraiment zala qui primordial vraiment na voyage oyo ya Kinshasa c'est vraiment komona mwana mwasi oyo na kombo ya rite. Donc soki lelo nazo sala scale na Kinshasa parce que Kadhafi na biso yebi na vanda na France et puis Angola. Donc naza na Angola et puis France. Donc Congo ezalaka ba scale mais famille ezawa na tanga na Congo na koli muke na Congo mais vi na nga na mene libanda Congo ezalaka scale.
makambo nyonso eza na Angola et puis France ndenge ezalaka mais lelo soki naza na kati ya Congo na veni oyo na koti tina lupango oyo ezalaki vraiment mwana mwasi oyo na kombo ya Rit oyo bato mokili bazomona ki aza inutile oyo bato mokili tozomona ki aza aveugle oyo bato mokili tozomona ki vina ye suka donc ye vraiment mutu abendinga ti na koma na kati na esika oyo donc eza mwana mwasi oyo mutu abendinga na koma place oyo. Je puis suivi ba entretien aux akilango na ba responsable na ye oyo kuti ezali que faut produire vous assurer vraiment na miso nzambe puis na miso ya ba milliers de personnes au batala biso de partout dans le monde que ba soin ya Rit ba studio ndenge yo sengi na betude na ye au salango c'est sûr et certain. Eh ben oui, c'est sûr et certain parce que na makasi na ngamona okokate. Parce que ceux qui n'ont mon colonel, mon colonel, mon major, vraiment bien toi habitué, il y a benga mo wana comprenez ceux qui n'a bengi colonel les anango faut mingi te pour la pour na monde wana te bazo insister mingi parce que ba ebi que batu na mokili à cause de la commissariat de propriété privée naie pendant que a freiné mwana mutumsu swalinga ça la grande chose du colonaï. Donc vous rassurez le monde que ba oyoyo lobby okosalela yango. Oui Kadhafi, merci. Omoni ndeto uto loba bongo les paroles toujours s'envolent. Maloba batu balobaka kimaka nango ebongi pe mutu azape mutu akoki kobosana akoki pe kosala ne oyo ye alobite. Mais na lobaki yango ke ngamoko na makasi nanga na okokate mais na makasi na lisungi yankolo eloko ebandi lelo Kadhafi. Na bandi kokanisa mwana oyo banda poto et puis koya nanga lelo na koma tina mona mwana oyo eza miracle munene na mbongo oyo atike pamba oyo epesa maki pour singana yo mona na mwana oyo donc na lingi vraiment ndenge to solola ki na ba parents na ke eza lelo comment sérieux que toya te pona ko exploiter mwana oyo akoma objet na biso peut-être ba producteur ya musique to ba producteur ya ba théâtre to ba producteur je sais pas de quoi to ya ka to exploiter Rit pona nini to lia ka mbongo na sima ya Rit non ozali prête lelo bachela yo ba moyen oyema na studio ozali prête okoka koyemba ozali na makoki ya koyemba na studio donc mungongo na yo kokoka koyemba na okoka osala pe album bato basomba na okoka toko papa bienvenue te ba moyen na ye nzamba sunga ye bato misope soki bakokoka bata ba moyen msale kende boso. Merci beaucoup, je crois papa bienvenue okoyembe loko nini oyo ko oyemba mingi. C'est encore possible de rire la gloire passée, de répandre la force et vrai dans la main cachée. C'est possible de frapper la monde casse. Je vois les blessures de mon cœur séché. C'est encore possible. Merci Rit, c'est encore possible avec toi. Bravo ma chérie. Ah là là. C'est encore possible. Ouais, c'est bon. Place va bien. Kadhafi, place va bien possible. Elle a chanté. Voilà. Voilà. Possible. Pour dire que Makambo yo, ils ont vraiment nzambazo coordonné en gros. Moutatindi ayemba te, mais ayembi c'est encore possible. Alors, monsieur bienvenue qui est là, Ezalapena Malubawana et Salama. Kadhafi peut aux na ba faire en gros. Donc Kadhafi nazawana boyebi Kadhafi aza moi vérité à 2% nazalaka nango vraiment. Boyebi nga na ndenga vérité. Donc ceux qui tozawana pour ko servir pe papa bienvenu ko sungaye pe po ya zalaka wate ko landela Rit na batu o ba ko coordonner na ndenge ya koyemba mutu nyonso oyo a kozala vraiment touché pour na interview ya mwana oyo oyo aza lobby star munene ya monde oyo ndenge na lobelango mutu nyonso vraiment aza la bienvenue ou le bienvenu na association 3A donc association amour ami le Musapimoko et Sokolaka et Longité. Musapimoko et Sokolaka et Longité, merci à toi, bienvenue. Nalikan ici aujourd'hui.
tozakula l'église awa l'église na pasteur episaki soki zuwa délégation ya poto ya espoir na biso ezalaka kaka mpa na bino nzambe asalisa biso c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Baza combien? Baza 6. Mais bande connaît baza. Bana. Ah, mais bozana, bangone so bozana bango. Ya koyemba kati na ye, toko sala donc. Vision nanga eza yango. Donc nasiki baloba côté na bino batu boko décider poto sukisa. Tout le monde a besoin de tout ça on a tenu. Des aveugles. Ah oui. Aye bénéfice que kokoma kotanga na bango wana. Parce que mon place wana bosali bomiyemo na bilobela. Alors, pour un problème paye à classe, qui c'est possible attendre. Alors, pour un problème à classe, c'est bon que non, n'a après pour que tu déjà na école. Mais na école wana fu mutu oyo akubanda kokende na ye, pe mutu oyo akubanda kozonga na ye. Bon mutu un problème ezate na obanda futa mutu wana. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda na babilili pe bolandi ndenge nini mwana mobali oyo na makambo nyonso awiti koloba. Bandeko nazali koyebisa bino ngai mama Rosalie nazali mama na yebi ndenge nini makambo etambolaka na kosenga na famille oyo esika mwana mobali oyo bienvenue alingi azwa mwana bazwa nanu ba réserve bango pe ye ndeko bienveni oyo elingi koloba teke ndenga witi poto na ndenga lobi na witaki poto na zalaki na Angola banini ke ndenga ye kaka bazwa kaka ba engagement ba pesa ete akei a poser problème na ye ezali malamu mais atika peta famille oyo pe bazwa ta na bango pona ko vérifier ko sala banquette pona ko yeba na oyo etali bomoto ya bienveni pe basala banquette ya koyeba soki bienveni na mwasi na ye ya ndako bazali na likanisi moko na oyo etali mwana oyo rite po ete lobi ekoma opesi mbwa boyi te. Bandeko nazali koyebisa bino ba makambo ya solo mwana oyo azali deja na pasi amonaka te pe orpheline papa oyo bienveni akende kobakisela ye pasi likolo ya pasi te pe en tout cas tokosenga ndeko oyebi soki ozali ndeko mobali modele oyo ndenge oye na ndenge ozali kosimba mwana na nzoto en tout cas meme ngai mama ozali nazalaki gêné nayebi te soki ozali kozwa likambo ngo na ndenge ete akomi fiancé na yo ou bien olingi osala likambo moko après oza koprépare kosala likambo moko mpona libala bamakambo ndenge na ndenge epuis oza kozwa mibeko oza koloba ete ndenge ezali wana makambo nga na lobi nalingi teke soki tobandi likambo oyo moto mosusu aya te ndeko wana langage mabe parce que ezali neti koloba indirectement meme na bato oyo bakoki kozala na motema mawa mpona koyede rite ke lokola ngai nasi nazwi kare oyo nalingi moto mosusu akotawa te me wana ekomi modeli nini ya koyede namona na nga bato bayeda bato me modeli ya koyedele oyo bandeko eza kokamwisa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment mama Rosalie merci mingi na ba message na yo uti kopesa na oyo etali mwana mwasi oyo na kombo ya Rite orpheline oyo ndeko bienvenue akei alobi ete alingi asunga mwana mwasi oyo pe azali kozwa ba engagement na ye na ba makambo bouti koyoka bino moko afudela ye ba kelasi pe alingi kokotisa ye studio ba makambo ndenge na ndenge. Ezali malamu mingi ndeko mobali na decision oyo outi kozwa ezali penza olakisi bolingo na yo oyo ezali kotalisa ete olingi kosunga mwana oyo ya orpheline aveugle na ba problème azali na yango po ete ezali souhait ya biso ba congolais il faut tozala na bolingo tosunganaka mais procédure oyo ezali kokendele na likambo yango nde eloko ezali kotinda ete meme ba makambo nyonso tu ozali koloba bato babanda kozwa yango na mwa ba réserve. Tout d'abord eloko oyo ngai na koyebisa yo ndeko bienvenue
eloko oyo etike ngai pe etouche ngai mbala ya liboso oyo okei na famille oyo ya Rite, famille oyo bazali kobokola ye, okomi kuna opposer problème na yo pona mwana, mais il fallait quand même ozala pe na moi minimum ya respect pona bato pe babokoli mwana wana. Mais kokoma na yo mbala ya liboso kuna langage na yo ndengo zali kolobela kitoko mingi te, et puis ozwi kiti otie mwana na pembeni kosimba simba ye na nzoto, mais finalement omoni te ke eza respecte même na famille oyo babokoli mwana oyo ti okombo elingi koloba te ke soki moto vandi na poto o profiter kaka na faiblesse ya bato oyo baza na Kinshasa ata kutu bapasi na bango te. Ndeko tomona bato baeda bato basalisa bato, mais kosalisa ya bato basalisa pe bato na makambo ya minene koleka kutu oyo zwa koya na yango bakende na baprocédure ya boye te. Procédure na yo oye na grande vitesse mbangu ya makasi. Toboyi te ozali na likanisi ya malamu olobi olingi oyede mwana oyo Rite, tosepeli biso nyonso, mais tozali kokamwa ozali koya mbala moko sans même o respecter famille oyo esika okomi obandi mbala moko papa ndenge ezali wana ngai na kozwa engagement ya mwana na bino, mais ndenge ezali wana naza kotuna nalingi na yeba lokola ndenge ezali wana Rite azali na mutu mususu te ubi asala boye ndenge ezali wana soki moto mususu aye ko bima sima soki to bandi ba makambo oyo aya koloba nini o no Rite nga na salaka boye en tout cas naza ko yebisa bino tangu wana ekozala mabe po to kokende même tina niveau ya justice ndeko yo ozali koya na famille ya bato bayebi si oke mama na Rite azali, mais azate aza na église ozwi meme kutu nanu wi na ye te to oke na ye te obandi deja na barythme ya kolobaloba tala boye mais ndeko il faut koyeba yango pe mwana oyo Rite esika oke kokutela ye ti ndenge azalaka mwana na ndenge akoli kokanisa teke mwana akoli kaka boye azalaki mpe na bato oyo babandaki mpe kosunga ye yo ozali moto ya liboso te. Mais langage ya koloba ete nalingi teke un jour mutu moko bima loba ete nga nasalaki boye mpo na Rite boye okoki koloba yango te eza kitoko te. Eza mpe respecte vis-à-vis na famille oyo yo okoki kozwa mwana. Alors ntango yo oza koloba boye oza koloba nalingi teke lobi mutu moko bima ya koloba boye ngai Rite nasalaki boye, mais bongo papa major oyo esika okoki komonela Rite yo oyebi ntango bango bazalaka na Rite depuis bomwana oyebi bapasi nini bamona oyebi makambo nino bango basala mpona mwana wana. Donc koloba ete lokola yo ye mosungi Yesu Kristu oye kosilisa bapasi ya mwana oyo okomi kopesa na bacondition non, eloko wana osali mabe, eloko wana osali mabe. Alors ntango yo oza koloba ete nalingi te soki tobandi makambo moto mosusu aya koloba bobiebo, mais ndeko yo yebi te ke Rite oyo azali mwana oyo azali na pasi. Yo tango mosusu soki ezali nzambe moto aitilize yo tango mosusu na bapoint oyo ye nango olobi ofutela ye ba classe olobi okotisa ye na studio bapoint wana nde mibale pe ozali kosouhaite tango mosusu peut-être okoki mpe kozwa comme 5e enfant na yo po ete azala parmi bana na yo oyo okoki kozwa sans même eloko ezali kokamwisa oza koloba makambo boye alors que ozali un responsable, un père de famille, aux appels à moi, avant de langage ya boye, il fallait même yona moi sina oboza la liloba moko. Yona moi sina yo tango za koloba langage ya boye. Est-ce que moi sina yo ndaku? Aza d'accord que mobile langage tango kende na Kinshasa, o kende na ba projet ya Rite, que le baki ete o kende ko sala boye. To ezali kaka sentiment moko ezali kolobisa ba makambo po ete o komi liboso ya famille yo po ete o mona o la kisa ete yo zali na posande ya koyede.
Deuxième point, bandeko, na koyebi sabino boy. Oyebi, même na poto awa, soki moto lingo zo engagement ya mutu, ozo mutu en charge, il faut koyeba ete, soko lingo zo mutu en charge ndeko, il faut koyeba yango malamu. Mondele ya tunaka esika osalaka moyen financier na yo kwa yeba soki tango ozali koloba ete na lina zo mutu en charge okokoka na nyonso to na ndenge ya adoption soka mondele amoni ete ezali oke apesi yo accord mais eloko ezali kokamwisa bandeko yo ozali kokende koloba ete na ye koyede mwana mpo na talaki bamakambo na ye wana tolobi bien oke. Mais aide yango tango tozali koloba aide yango sikoyo yo ndenge ozali kolobela yango on dirait okende lokolo lobike na ye koyede Ruth alors sikoyo okomi kozwa Ruth yango en otage na famille mobimba mpona kopesa bacondition moko oyo ke ezali impossible alors kaka yo moko ozali koloba ete ndenge ezali wana nazali na makoki ya mingi te ya mwa moke kaka nazali yango na kosalisa Ruth mais tango ozali koloba ete na mwa moke kaka ozali na yango mais na mwa moke oyo ozali na yango oza kopesa na bacondition moko ya makasi ke nalingi te soki na bandi makambo oyo moto mosusu oya kokota au bien ya kobima loba boye non ndeko soki yo lobi ozali na makoki ya mwa moke alors sunga ye na mwa makoki ya mwa moke ozali na yango tika mpe bandeko mosusu oyo bakoki kozala nzambe akoki kotushe bango mpo mpe baya kosalisa mwana mwasi oyo Ruth yo ntango mosusu nzambe asungi yo kaka po ete oyo ede na ndenge te na ndenge azali na ndenge olingi otangisa ye bakelasi na ndenge olingi ofutela ye studio ndenge ezali baprojet na yo ebongo soki nzambe asungi moto mosusu oyo nzambe atushe moto mosusu alobi bon natindi yo po ete okende koede kaka mwana mwasi oyo na ndenge ete oluka docteur moko oyo azali baza baspécialiste batindi ete na mboka moko boye mpo bakende kotala kana ya misu ntango mosusu okozala na 50% ya chance ya komona donc mpona yo lokolo ye na mwa moke na yo lobiki na lila ede Ruth okangi bakwe nyonso to lobi nalingi moto akota na kare na nga te non Ruth ndenge azali wana azali na besoin ya lisungi ya congolais nyonso e na lokola yo okei kalobi ke nalingi koyede Ruth okomi kopesa na bacondition ya makasi non directement na modele ndenge oza kozwa mwana yango kosimbasimba ye na nzoto finalement respect eza meme te na bato oyo okei koloba makambo mwana bango non ezalaka te kosimba na nzoto oza kozwa loboko oza neti kobeta na lipeka na yo oza kobeta non elingi koloba teke soki outi poto oza kolinga koprofite na faiblesse ya bato baza na Kinshasa non ndeko bienvenu nazali koyebisa yo boye soki ozali na besoin ya koede mwana oyo Ruth ede ye kaka na niveau oyo sukeli ede ye sukela wana mais kolinga te kobanda kopesa bacondition oh non nalingi boye te soki nabandi makambo oyo mutu mosusu mwana oyo ndenge azali wana mwana oyo azali na lisungi ya bakongole nyonso mpo yebaka ete ozali moto ya liboso mpe te ya suka te mpo lelo oyo eza koyembala moko na balire na bavitese ya 180 na lere elobi ata mama ozali ke ano ndenge nga na bandi likambo nalingi koyoka te onoko moko bie mutu boya bima loboye to nga nasalaki boye mpo na Ruth me ndeko obosana teke mwana oyo ti ndenge akomi boye eza mpe na bato basungaki ye akomi boye kaka na miracle te bato mpe basunga ye me yo ntango oza koloba boye ondiri oza koyebisa bato oyo meme basalaka bamalamu mpona bato basalaka malamu mpona mwana oyo Ruth oyebisi bango mbala moko stop ngai nasi na ye nalingi komona zo mutu na kati ya carrière ya Ruth te yango koloba ete engagement yango oza kozwa ya Ruth donc koloba ete okosalela ye bamakambo nyonso à 100%. Kaka yo moko bandi kolela soki na zangi ata sapatu na koteka mais finalement toza koyeba te yo kei na Congo po yokaki lisolo omonaki na télévision olobi ete oyoki mawa okei ndeko ede mwana mwasi wana ede Ruth na ndenge moyen oyo ozali na yango ekoki sukela kaka na niveau na mpe tika bato mosusu oyo bamoni ete bakoki kosunga ye mpe basunga soki omoni ete olingaki osunga ye okoki kosunga ye
pour sa famille bon ngana yokaki pasi mingi pona mwana oyo mais ngana zalaka na poto na eka ko sunga na mwa muko mais soki na kena poto ata mwa ona obanda ko mona na ona banda ko tinda pona mwana oyo voilà wala ba monete muto ayena lisungi moko mala mais yo yele olobi ko yo ko sunga oyena ba condition ya makasi mala moko o bandi ko lobate na lingi boete soki muto ye te bandeko soki botali likambo yo mwana mobali oyo on dirait à viser déjà à viser le mot déjà na liboso yona il faut te toko senga na famille oyo ya rit soki pe bozali na bandeko na poto eza la bandeko pe bazali na poto awa oyo ba ebi mwana mobali oyo ba meka ko sunga famille po pe basala banquette po ba yeba soki mwana mobali oyo azali sérieux parce que to boyi ke au moins itala bandeko naza ko yebisa bino loko moko bo moni mwana orit tango mosusu nde boza komone na babilili wana mwana mobali ake kokute na famille oyo malgré baza na bozuya mingi te na mwa muko ndenge bazwaka baza ko encadrer mwana mwasi oyo aveugle na ndenge ya malamu omoni ke problème eza te ye sikoyo aye na bamakambo na ye na baprojet na ye ya minene kote mosusu aloba ete bamoyen ya mwa moke kote mosusu apesa bacondition ndenge nini te tikela pe bandeko oyo bakoki koya pe kotia mwa loboko na via bakoki kopesa mwa quelque chose mpona kosunga rite basala yango mais koprouve bato te aloba ete lokola ngai nakoti na carré oyo nalingi koyoka te mutu mosusu te wana soki ozali kosala babiloko ya boye ndeko ngai na koloba ete na kobengo mbala moko ke oza aventurier mpo ete namona nanu te bato oyo bazali kosunga bato baboya bato mosusu bakoki kosunga mpe baya mpo ete basunga bato oyo bango bazali kosunga mbala ya liboso oyo naza koyoka te moto azali koloba te lokola ngai na bandi likambo soki na bandi likambo nalingi koyoka te mutu mosusu aya oyo ngai nasalaki bopo na rite epuis ntango yo oza koloba boye nde koloba ete olingi kozwa bamakambo nyonso ya rite kaka yo moko mutu mosusu aya te alors ndeko ifo kozala siko clair est-ce que na baide na yo oyo ekoya ya avenir oza kokanisa nini ejour oyo koloba ete rite akomi fiancé na yo ou bien ndenge nini il faut kozala clair bandeko po ete modele oyo mwana mobali oyo makambo aza komemela yango bandeko naza koyebisa bino ya solo bandeko zwa filme oyo banda kotala yango tala kaka na bageste oyo mwana mobali aza kosala respect eza meme te na famille oyo ake kokuta esika mwana bokomaka oza kosimba mwana ya bato kobeta ye na lipeka kosimbasimba ye na nzoto non ndeko bienvenu oza na likanisi ya malamu mpona kosunga mais soki osungi moto yeba ete ntango oza kosunga eza mpe na balimite na yo elingi koloba teke soki osungi moto ozwa na famille wana na otage po ete na ndenge olingi okotisa mwana na studio ndenge olingi ofutela baklasse alors que olingi ozwa famille wana na otage bosala boye te yo okoki kosuka na niveau yo olobi ete nalingi nafutele baklasse mpe nalingi lisusu te nafutele studio osukeli kaka na niveau wana ebongo soki moto mosusu oyo ndenge amona mwana wana aza mpe na poto awa azalaka na ide ke akende mpe kuna na kongo akuta na famille wana aloba ete non ndenge namoni ka ya mwana oyo ya misu nalingi natya mpe parke ya nje mpo nini toluka badokter ya makasi oyo bakoki kotala soki mwana akoki kozala te na 50% ya chance soki basali opération akoki komona mais yo oza koya mbala moko non ndenge ezali boso na bandi likambo oyo esili nalingi komona te ndeko yo osukali na niveau lobi ete okokotisa ye studio okofutela ye baklasse tika mpe bato bakoya ntango mosusu bakozala na mwa pake oyo bakotya balobi ete tolingi mpe toyede mwana oyo na ndenge te tokende kotalisa ye nde basala ye baexamen shot na poto bien na afrique du sud batala misu na ye soki akoki bango bosala opération aza na 50% ya chance ya komona mais modele oyo ye nango bandeko okokaki kobima na yo tokokaki komona o sérieux mais modele na balangage na yo na banini ndeko yango nalobi ete olobi na yo bamaloba mais tikela mpe sikoyo famille oyo ntango basala mpe baenquête sur bomoto na yo po ete mwana oyo lobi ete ozwa en charge tolingi teke lobi eya kokoma baproblème po ete mokili ekoma na makambo ebele tomona meme na bapoto awa bapapa baza koviole bana na bango papa azwa mwana na ye akangela ye na cave
bambule belé alala kayepa botisa ebana to mona makambo belé alors que il faut que zala kanga prudent pour être poto et comme na makambo belé bolimbisa soki naza ko loba boy mais mondele a resisaka na vie nepona nini mondele a prévoyaka déjà avant ayebaka ndenge pour être likambo moto amemeli famille oyo soki ezalaki na poto awa jamais bakoloba na kaka wimbala moko bakoloba na ba bibonde ko toyokio mais tikela biso tanto raisonner na tango mondela koloba tikela biso tanto raisonner bakobanda ko sala banquête po bayeba muto yo makambo aye nango alo dia sala bo mais mutongo azali nani bandeko criminel pe akoki na yeko ya pona koloba ete na ko aider moto mulibi pe akoki na yeko ya donc makambo ko ebele na mokili na lobi teke ndeko bienvenue azali bien muyibi bien azali bandité mais il faut qu'on prévoie ya to lobi ezape na bato mosusu tango mosusu bayebi ndeko bienvenue na poto oyo bayebi malamu na kosenga na bino soki boyebi vi na ye soki azali moto ya bosembo bosungi pe famille au rythme bolobi te moto wana azali moto ya bosembo tika mais soki boyebi vi na ye malamu en tout cas bandeko bosunga pe famille au rythme po ete ezali vi ya mwana oyo nde ezali en jeu pourtant mosusu mwana oyo azali na mwa situation moko ya mwa bien ndenge baza ko bon ko na mwa ki moke famille ndenge baza ko zwa bon mona kaka moto moko abimi kaka brusquement na système ya ke millionnaire bien moto ya mbongo ye pour salisa moto ya mbongo lobi a détourner chemin ya mwana oyo a bebisi mwana oyo pour makambo ekoma na yango ebele na mokili soki na lobi mabebo limbisa mais ezali kaka tozali ko prévoir pona nini vie ya mwana oyo nde ekozala en jeu soki tosali attention te parce que modèle ndeko ayeli namba makambo ba asali ba geste na ye moko atindi bato ete babanda ko poser ba question ebele sur bomoto na ye alors bandeko bayebi ndeko bazali na poto babanda na ko sala banquette soki pe famille bazala bandeko na poto ba mekana ko tinda bandeko na bango basala banquette parce que jamais mobali oyo azali marié na famille na ye na mwasi na ye akoki ko zo ba engagement ya bo sans accord ipe ya mwasi na ye parce que lelo ndeko mobali oyo bandeko akoki ko zo na ye engagement alobi ete atala bo bozwi mwana bopesi ye e bongo soki mwasi na ye ya ndaku azalaki d'accord te na likambo lobi mwasi na ye ya ndaku akomi ko maltraiter mwana oyo alingi ko sentir mwana oyo te boloba ete mwasi ya ndaku aza mabe non bongolo bake mwasi ya ndako aza mabe te po ete azali père de famille avant ya kosala ya likambo il faut bazala munoko moko na mwasi na ye ya ndako me akoki koyela kaka bato boye te na bakamera abengi bakamera mpo na koloba ete nalingi nazwa engagement ya mwana oyo soki mpe mwa ezali akoki kokoma 5e fi na ngai bamaloba ya sukali alors bomituna est ce que mwasi na ye ya ndako avant ye atika poto aya awa makambo aza koloba lelo liboso ya famille asololaki na mwasi na ye est ce que mwasi na ye ya ndako aza d'accord nango bakongolais il faut tozalaka na bakestion mungi ya kotuna soki toza kosala boye bokomona ete biso bakongolais tokozala na bamoin de problème na bavi na biso mais eloko ezali kosala po ete bato mingi baza komona kaka ntango baza koyoka kombo ya poto nazalaka na poto boye te baescro mpe bazalaka na poto bato ya lokuta mpe bazalaka na poto baaventurier mpe bazalaka na poto bokanisa te kaka bato wana baaventurier baesco bazalaka na kongo te mpe bazali alors yango na bomeka mpe kosunga famille oyo mpe famille topesi tosengi na bango bozwa tana bino mpe ya kosala banquête sur bomoto ya ndeko mobali oyo avant ya kozwa baengagement ya 100% kopesa mwana na bino boye mokili oyo ekomi na makambo ebele mama Rosalie na zongiseli maloba me bandeko babolingo soki na lobi mabe bolimbisa ngai ezali kaka bamakambo oyo tokutana nango na mokili yango ezali kotinda ete il faut moto nyonso tu azalaka prudent ayeba ndenge nini ya kotambola mama Rosalie na zongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na bandi ete soki ngai mama Rosalie na lobi mabe soki pe papa Roger lobi mabe bolimbisa biso na oto uti koloba me tozali koyebisa bino po ete omoni mokili oyo eza na ba surprise ebele eza na ba surprise mosusu ekomaka bino moko bozali koloba kaka moto oyo nde asali likambo oyo kaka boye yango na tolobi ete
na bandeko oyo mpe boyebi ndeko mobali oyo boyebi vi na ye ndenge avandaka na poto soki bomoni ete makambo ya mwa nungu ezali na bomoi na ye bomeka kosunga mpe famille oyo ya Rite po tomona na biso bato basalisa bato me modele ya koyedele moto oye koyede moto na bakondition mbala moko mpe mbala moko kaka ndenge ezali wana soki na bandi likambo oyo nalingi komona motu moko ye te aloba boyo nga nasalaki bopo na Rite ngana me ndeko makambo oza koloba eza na sens te il faut raisonner te avant yo ya kosunga Rite wana ezali mpe na bato mosusu oyo bazangaki te oyo mpe bapesaki mwa likuta bazalaki yo mpe bapesaki mwa dema akuta bazalaki ntango mosusu na kati ya famille me ndenge nini ozali koyeba nalingi koyoka te ondoko moko abima obo te ndeko yango na tolobi eloko ya mwana mobali asali ezali na yango mabe te ezali malamu mais azali quand même marié na bana il fallait tango azali kozwa baengagement ya boye accord ya mwasi na ye mpe il fallait ezala po ete tango ye azali koloba ete nakoki kosala mpe tango mosusu mwana akomi 5e fille na ngai babiloko moko ya bongo ezali malamu me tango ye azali koloba boye eske mwasi na yo ya ndako azali d'accord na maloba oyo ozali kobimisa to ozali koloba kaka mpona kosala bato plaisir bamona yo liboso ya caméra ozali koloba yo nde moto oyo ye koyede bato yango na ozali koloba makambo ya boye namona nanga bato bayeda bato ata badidiki nwana oyo bato ya mbongo bayeda bato me tikala komona teke bazwa oza koyede moto azwa na famille wana en otage mpo ayede bango te po ete oyo mwana mobali oyo bienvenu azali kosala ezali neti azali kozwa mwana oyo Rite en otage na famille wana en otage koya kaka na vitesse ya 180 à l'air soki na bandi likambo oyo nalingi koyoka te ondoko moko aye boye nasalaki boye ndeko donc koloba ete soki ntango mosusu lelo Rite ndenge azali wana azali quand même malgré azali komona te ayebi quand même ete moto boye asalisaki ngai na likambo boye moto boye asalaki bo mpona asalisaki ngai boye lobi soki Rite yango mpe azali na yo abandi kosala mbongo ke lobi soki ayebi biso ete mbongo moko nazwaki mwa bénéfice nazwaki na studio kotisaki nga napesaki ntango mosusu papa moko asungaki nga na banzi ekozala guerre ngai mbala ya liboso namona ete moto ake koyede moto akomi kopesa na bakondition ya nalingi boye te wana eza lisusu aide te on dirait yo moko mpo olingi koexploite kaka mwana yango mpo ete okomi ete nakokotisa ye studio bamakambo ndenge na ndenge yo kanisi ete ntango yo kokotisa ye studio c'est bien me yo kanisi bambongo wana nyonso tu ekobanda kokwea na maboko ya nani ekobanda kokwea kaka na bamaboko na yo moko te mpo ete yo nde moto okotisi ye studio obimi lokola producteur na ye yo nde moto kobanda kokweyaka na mambo omoni teke soki totali na kati ya histoire wana ezali kaka yo moko mpe kaka moto kobanda koprofite oyo kobanda kopesa Rite wana ntango mosusu epa Rite aza komona yango sava me yo moko oza koyeba eloko nini oza kosala mpe oza koloba ete ndenge nazwi makambo na maboko nalingi koyoka moto moko te bo te ndeko yo ntango mosusu nzambe autilize soki mpe nzambe nayebi te autilize na ndenge ete yo ya kotisa kaka studio na futela ye bakelasi c'est bien mais bongo soki nzambe ake kotouche congolais mosusu aye po ete asenga mpe na famille wana alobi ete nalingi tolukela ye badokter ya makasi bakende basala baexamen ya misu na ye ntango mosusu akozala na 50% ya chance akomona donc yo koloba non po ete yo si okotisi ye na kare na yo bandeko bomeka nanu koetudie systeme ya koede oyo ngai en tout cas mama ozali nalukeli yango kombo nameki koetudie yango me naza kocomprendre te yango na naza koloba modele oyo mwana mobali aza koloba ete alingi ayede na sens nini koyembala moko surtout eloko epesi mpasi il fallait ozala ta na respect na famille oyo kosimbasimba mwana yango na nzoto azali quand même mwana ya mwasi akomi deja na age oyo asi akoli me nayebi te nzambe elimbisanga soki naza kokanisela yo mabe me modele oyo osali epesi kaka aspect moko ya kitoko te ya mabe ndeko bon
nzambe alimbisa nga soki nakaniseli yo mabe me oyo tolobi bino mpe baauditeur na biso bolimbisa biso me ezali kaka mpona nini koprévoir ke mwana oyo lobilobi rite ntango mosusu na famille oyo abandaki kolia na ye mwa ndunda mwa Thompson azalaki calme ke lobilobi ekoma ete aye kokoma na maboko moto moko bino bokanisaki ete Moïse le sauveur alingi asalisa kaka moto wana nde aye kotourne lisusu baaventure abebisi mwana ya bato po ete mokili oyo ekoma na yango na makambo ebele soki nalobi mabe bolimbisa ngai soki papa Roger alobi mabe bolimbisa ye en tout cas tokosenga na bino ete bozwa émission oyo na ndenge ya mabe te ezali kaka bamakambo tomonaka na mokili yango nde ezali kotinda biso lelo bato ya mokili tozala prudent yango na tolobi ete mpona bandeko oyo mpe bazali na poto bayebi ndeko mobali oyo bomeka mpe kotala soki azali mwana mobali moko azali bosembo boyebisa mpe na famille wana te ezali malamu okokopesa bie mwana bino mais soki boyebi vi na ye ke ezali na ndenge ya désordre ndeko kozanga te mpona kosunga mpe libota oyo po ete ezali vi ya moto mobimba nalobi yango malamu ntango mosusu mwana mwasi oyo rite na famille oyo babokolaka ye aliaka na ye mwa Thompson na kimia aliaka na ye mwa bitekutegu na kimia azwaka na ye mwa esika ya kolala ta na etoko na kimia ke aya kozwa esika na maboko ya moto moko alobi ete ye milliardaire to millionnaire alingi koede epuis moto wana kaka nde akomisa ye lokola esclave mpe bamakambo aya komonisa ye bamakambo moko oyo ke bandeko oyo ndenge balobaka ete kimona meso bon problème eza na yango te nzambe ye moko ayebi soki tolobi mabe bien soki tolobi kaka po ete tika kaka toloba me nzambe ye moko ayebi totiki kaka nyonso na maboko ya nzambe ayebisa kaka atalisa vérité po ete mokili oyo ekoma na yango na makambo ebele bandeko babolingo bozalaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci